Mbote na bino bandeko na ngai ezali Ngamuna na chaîne tolobela masolo ya vie. Bandeko na nga na lisolo opesa bino lisolo epesi pe pasi epesi mawa boka lisolo na nga s'il vous plaît. Ndeko mwasi a contacté nga bandeko na nga ayebisi nga Muna naza mobali nalingi mwasi na nga nazosala nyonso mpona mwasi na nga. Mais mwasi na nga azo comprendre réalité à poto te. Ça fait 2 ans que mwasi na nga aza na poto na mema ye na poto. Muna ye akutana ba copine na ye o ba ya poto plus tôt que elle. Ba ya poto ça fait déjà 5 ans voire 7 ans 8 ans. Bisus bazo kokisa 10 ans à na poto. Ye ça fait kaka 2 ans à yao. Ngai nasalaki promesse depuis Kinshasa kuna kolongwa na nga na kin na ye na poto na se chercher. Mais certes Muna nazaki na nga na ba petite copine. Ba copine eza kozanga te. Nazaki na ba copine mais mwasi na nga penza na tchaki motema na bala ezalaki oyo nazosala nyonso nakanisa mbongo mpo na bengisa ye awa na poto. Nzambe pa asali, nzambe asali nguya, nzambe asali puissance abengisi mwasi na nga na poto. Quelque temps après mwasi azwi mo ba repère aza no na mokanda te Muna nazosunga ye na ba argent de poche ezangaka te nga moko nafutaka nyonso Muna nga moko nasala makambo nyonso kolia boye na boye na ba argent de poche mpe mike mike nasungaki nakota pe ye likelemba oyo tobengaka la tontine ou la ristourne nakota likelemba yango ezalaka kaka mpona mwasi na nga nasunga ye comme ça so eza tour na ye abimi quand même na ta minimum de 1000 euros ou 1200 selon budget biso tosalaka na kati ya likelemba. Mais Muna mwasi na nga azocomprendre te azoyoka te soki aza nayebi te eloko nini azosala soki immaturité soki mpe elengi ya poto soki mpe adécouvrir poto ye soki aza na bacopine na ye akendaka asali baambiance na ye na boyi na nga te mwasi ezalaka liberté natikeli ye liberté mais liberté ezo exclure confiance te soki aza na eloko osenga pourtant napesaki baargent de poche ya kotaka susu baniongo asomba batissage baperruque bakabelo bat-shirt ya marque baparfum bilamba donc biloko bongo alenga azotianga susu na niongo azotianga na niongo et pourtant nasungaka ye. Muna boyebisanga qu'est-ce que vous en pensez ba maman na nga bandeko na nga boyebisanga eloko nini bino bomoni na situation oyo ndeka mwasi azali na ye na libala na ye aza na mobali na ye mobali na lingi ye mobali na azosala nyonso eza rare na poto mobali asala nyonso mpona mwasi. En tout cas ndeko mwasi ozwi libala bien batela libala na bacamarade eza bien mais bacamarade mpe misusu bazala mitema mabe camarade aosekiso camarade azoloba ma copine makopa mais na motema ta mosusu asepeli mpe te na bonheur na yo ebele bazozela mabala non bazwi te yo nzambe asali yo nguya asali yo grâce amemi yo mobali azwi yo na Kinshasa atie yo na ndako mpe bien installé makambo nyonso yo zala na kimia ndeko na nga mwasi bilamba esilaka te tissage esilaka te makambo nyonso esilaka te ndeko na nga kitisa motema boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez ezali Ngamuna na chaîne na biso tolobelaka masolo ya vie kala mingi te nazotika bino nazoprofite nazokende na événement bainvitaki nga je vous dis à bientôt bandeko na nga merci.